Pouvoir ezali likambo ya makila to soli bakama minduki bangonde bakoyebela boko banga nini allez soulèvement populaire eloko nini na mokili esilaka te eloko nini na mokili esilaka te tolingi élection na 2016 élection pas de glissement soki tolingi peuple toyokela pe peuple po ye mokonzi yo mokonzi yoka yo mokonzi oyo omiyebela 2016 ekomi mandesi yebela yo mokonzi oyo omiyebela 2016 ekomi mandesi yo mokonzi omiyebela soki manda esili tika pe mosusu akota kiti wana eza kaka ya yo te eza mpona peple nyonso yo mokonzi oyo omiyebela 2016 ekomi mandesi kende yo mokonzi oyo omiyebela 2016 ekomi mandesi fin de manda mokonzi oyo tika bisema 2016 ekomi mandesi na glissement biso nyonso na élection 2016 manaka mais bino bolobi dialogue kasi minduki bosombi ya nini contre peuple to contre le Rwanda oza na intention mabe. C'est devenu une coutume dans notre pays où chaque fois que nous voulons nous approcher des élections, ceux qui sont dans les pouvoirs, ils veulent toujours changer la constitution pour leurs intérêts. Ils ne voient pas les intérêts de la population, de la communauté. Ils sont là que pour satisfaire leur ventre. C'est la raison pour laquelle nous disons non à la révision constitutionnelle. Non à révision et constitution ya Congo. Allez, soulèvement populaire. Bona moka. élection tokoyi bitumba Congo elingi kimia mabele bakoko batika toloba no ala dictature biso nyonso tokende na élection topona mokonzi wa biso élection ezali mpona avenir ya Congo biso nyonso torespecte yango toboyi bitumba Congo elingi kimia élection allez kende lisusu Koko Kabana allez bwaka football est comme un politique 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 na football babundaka na peuple te po peuple nde mokonzi feu yoka peuple koyemba bakombatan debu eloko lekitika eza te RDC eloko mona